pena ina benda matoi na ba garçon ina benda matoi na bandeko na ngai mibali basi oyo bino bozo vivre na bango na bandako na kati Angola mboka ya bana tokutani ka boy na bar nga pena za kana ndako na ngai visite bokomi pe ndako moko ba famille yebite ba relation bozo sala bozo vanda na bana batu omoni danger o peut-être beaucoup courir lobby soki mwana bato akufi na maboko nao et puis na bandeko ya basi botika via kolula lula botika via kolula lula nyonso engela kezali wolo te nani ayebisi bino soki mutazo panza mbongo na bar sekaza patron vraiment mutu tel tango moni kezo simba te kokende kopesa ka rapport na famille na yo mwasi oyo mobali na wazo sala yeba ke aussi sa mobali no valeur et en plus ozo exploser mobali na yo et en plus ozo silisa ngala ya ndako na bino ça dit lokwa ma otinde potote et puis ozo zole bambande belé et puis assurance pende zate ke bakoko balaye par rapport à notre famille a eu une décision de récupérer moi en abisso. Vraiment, vraie cause. Il y a l'Iwa, il y a un abisso, Christelle la Rose. Nous les qui est belé. Nous ils ont par-ci par-là. Kolobaïté, Christelle a koufé mobali, Christelle a koufé pona mobali. Ceux qui battent bazolo baki a koufé li bolingo. A koufé li bolingo nini? Bolingo oya kenda to akufeli bolingo oyo satana kote lié akomi mubulu ya basi. Salut la grande famille, salut à tout le monde, salut à tous les abonnés de Moussakoli Chako Télévision. Bienvenue à cette émission Faits sociaux qui est présentée par Georges Chimba, l'homme le plus suivi de la capitale. Il est plaisir de savoir que Bozota la biso bandeko baike sika opinion se joami bino. En tout cas, et sali pasi, et sali mawa, et pesi pasi. Nini ekomeli ndeko na biso Christelle la Rose. Nini ekomeli ndeko na biso ya mwasi Christelle la Rose. Et pesi passe la mort prématurée de notre sœur Oyo Autikotika biso. Réalité eza moko. Nazu appel partout. Nazu vraiment appel ebele. Lokola molobele ya mboka, lokola mutu oyo ayela kabaike ba vraie version ya makambo ezoleka na mboka ya Angola. Eza responsabilité na zwaki, c'est-à-dire na sepeli na memela binango awa na faits sociaux pour na abonner ya faits sociaux eza moko ya ba effet ya société pour que na expliquer bino vraiment vraie cause ya liwa ya ndeko na biso Christelle la Rose. Nungu le qui est belé. Nungu eza par-ci par-là. Kolobaïté, Christelle a koufé mobali, Christelle a koufi pona mobali, Christelle a koufi pona bolingo, Christelle la Rose. Est-ce que cela est vrai que a koufi pona bolingo? Est-ce que cela est vrai a koufi pona mobali? Point d'interrogation à suivre sur cette analyse. Na pesina nous bongo mbote et pas ya numéro 1 ya chaîne Oyo. Pasteur Michel Chako, mon boss. Pasteur Michel Chako, le DG numéro 1 à Moussakoli Chako Télévision. Na pesimbote pas ya Papa Gabin. En direct ya Sanzala, Roi Shopping. Na pesimbote bongo et pas ya Mutoyo Babengaka boss Bachala na Kikolo. Pesimbote pena batonyo soyo balinganga basutena kangai. Qu'est-ce qui s'est passé na histoire oye miminde konabiso na Lilita?
Bandeko baïke, balandi biso, ezali pasi, ezali vraiment pasi. Il y a des fois, dans la famille, ton a libota, dans la famille, au biso tobimela, chacun de nous, aïe bakaete, famille, to bandeko, to baboti, bakoki koti sa yo na destinée, bakoki pe kolongola yo na destinée na yo. Notre sœur, le kola kaka nenge zalaka, na nenge ya Luanda, le kola elenge, à l'âge déjà, il y a 19, 20, et ça l'est été, ya kutanaki, nande komobali moko, on a autant à kombote, chéri nae, le kola bilenge, nenge zalaka kaka, bazalaka na bangona chéri nae, normal, neka ezalaka. Il s'est fait que le kola kaka, bilenge balingaka hermo ceux qui moi ezali il faut bazala ceux qui tant sous moi activité mo quelconque au terrasse boîte moko fongwa mi bar moko fongwa mi le kola ka ba bilenge ba kende basala mo ambiance ndenge zala et ko sala été ndeko mobali oyo na chéri na ye Christelle oyo atiki biso la rose na meilleur d'ambiance c'est-à-dire ne sika ya lisano to ebika ke ezape na ba jeune moussous, ils appellent ba vieux moussous, bazar moins facilité à rejoindre tant moussous à gagner 5 ou 10 000 par jour. Alors peut-être ceux qui peuvent manquer à gérance ou pas, mais ils ont la batte belé, ils appellent délire ya batte belé. Alingaraso kaza na ba, il faut ba DJ bazo bois kaye, azo kabambongo, azo sombe la pe batu ba bière, azo sombe la pe ba whisky, siko na terme moko kaka, to na kombo moko kaka oyo, Luanda mobimbe nga ba jar ya batabongo ba boss. Ba boss, ta sadi atam tali 20 000, atali mutali 15 000 na bar. Boss, parce que ce qui a accéléré en moins trop, ça dit moi une semaine déjà à Yaraga bar, à Panzaka, Mbongo, à Kabilaka, à DJ, effectivement, à Kominae, boss. Et pour ça, la Kenesika Bazalaka, Bakine, Andenga, ambiance, wana, Moro ya ba vie, ya pire petit, à Zaki Likangu, ya Christelle la Rose, à Sepelina Christelle la Rose, à draguer la fille, et puis la fille, le quoi, Bas Bazalaka, Bango, ba faible, Azaï peut convaincu, Alingi, les tontons à question, où il y a bandé ko draguer, où il y a le roi vieux, il y a chéri nae, et ça il dit que bakabonana chéri nae simbal sousté parce que kotoyo, Christelle a dit moi mon solo, Christelle la rose elle a dit moi mon solo, et en tout cas vieux wana azaï moi, azamwa mutumo bouyo ezaki afungwa maka, oyebi ezana batum susu, c'est-à-dire il y a vivre pour nous impressionner battre, c'est-à-dire sa façon de faire les choses, c'est-à-dire le lenga ça la délire naie Christelle a mon qui gaza garantie parce que kotoyo on dit les gars, c'est-à-dire v à petit naie wana azana moi vitesse par rapport à Jonae et simba gite bakabonaki les jours en question soit v yango oyo ya mobali naie to likangu naie wana ezaki tonto babinga Hervé Mouke soba de soba na PCP mboti et ça les bas komi ko vivre na petite terre comment vivre na petite terre et tout petite terre ayo koma na zemi petite terre ayo koma na zemi papa ndenge zalaka kaka sima ya kobota sima ya petite terre kobota Hervé Mouke soba de soba kombo babengela ke yango wana abandi pe moi ba tapage na ye moi ba spectacle na ye take no côte ça dit moi ba likangu moi trop ndenge zalaka biso mibali moi ba faiblesse ya mibali ndenge yalaka parce que ba faiblesse ya mobali ezalaka azamuta ba chéri azamuta masanga wana ba des fois mibali c'est yebana nango parce que moi na mobali serait comique ote alobaki ye mutaki ko yebisanga ye mutatonga ki wana so ba des fois mibali te et on ba des fois basse. C'est-à-dire, na moi d'hiver, na esprit, à moi ambiance wana, moi ba chéri, banini, ba eko marie pas ya petite terre, qui est mobali na yo mobulu, mobali na yo, bambanda bipai na bipai. Nzambi asali pengolu na lolenge na ye. Donc on a ça roulage, mutuna mutu azalaka na ngonga na ye. C'est-à-dire, petso bandeko namoura na la fille oyo atiki biso Christelle. Chance et sourire à se retrouver en Europe, à voyager à Kenya poto. Donc on sait longtemps que Christelle a zagi nanda il y a soba, Hervé soba, Mouke famille il y a Christelle
babandisiko ko tia pression parce que ba prendre qui est likangu oyo Christelle atika pona Hervé aza déjà na poto monisiko tant de muninga na poto bandeko pe ya poto ba on peut ba rater vraiment so ça comme il faut comprendre que yaza na Paris ba photo ba vidéo ndenge zalaka na ba réseaux sociaux biso surtout na ba Android ba téléphone à bien ya vitesse ba iPhone et tout c'est-à-dire il faut comment ça siko que la fille a comme ko ima n'est pas ya libota na été tala kutu jonanga ba ambiance tala kutu jonanga tala kutu azoni okolanga ba mbanda fulano akina déjà mikili ba nini ye mtasaka toka bwana mbali nanga et yo sala qui est les gars à question abima ki kozonga na ye famille ba décider ba boma libala wana parce que obela ngo kato obenga ngo libala parce que déjà na loi na mibeko awa na Angola ceux de jovani na mwasi ndako moko pendant 6 mois et commis déjà kazal c'est à dire beaucoup pena mwasi na mobali nde ba bemi mwana na bango abala yepete ba obligé ce que vous en avez besoin à mwasi na yo c'est mieux pour ça il ba démarche pour bala été mais ça il ba démarche tinda yepepo poto cela veut dire quoi c'est à dire inquiétude il y a des gens il y a moi aussi ils ont qui plus poto pour à mon avis que muninga pesa qui poto ça dit le quoi on va des pototé et puis ils ont les bambande belé et puis assurance pendant ça que bakoko balaye par rapport à nos personnes la famille a eu une décision de récupérer moi en abisso une année après côté on a ce qu'on est montré habité une année après et ça dit que depuis va récupérer moi en bango à comment kobela tension estomac moi na muké à l'âge de 24 à 25 ans à comment kobela malade à motema na habité ceux qui za pour na makanisi ya mobali oyo a voyager na habité ceux qui za pour na ndenge ya zuwa ya mobali oyo azalaki na ye papa ya mwana na ye mais au moins papa mwana na ye abandi s'occuper mwana na ye très bien on a côté wana abandi vraiment s'occuper mwana c'est là l'information biso tozwi na ebité ceux qui bat bazolo baki akufeli bolingo nini bolingo oyo akenda to akufeli bolingo oyo satana côté lié akomi mobulu ya basi pour l'instant côté on a point d'interrogation. Et puis, na ngena pesa toli moi muke na li réalité oyo. Ba fille ebele na kati ya Angola, ba fille ebele na kati ya Luanda, pe ba fille partout esika besoin mimino. To e ba relo moko. Tango oyo zo se passer na ngona parler na yo, tango zo se passer na ngona kati ya foyer na yo. Oyo réalité zo le kila bino na kati ya foyer na yo. Ce qui ont commis déjà dans ma canne, c'est ont commis déjà dans l'idée à kokidoko beta kali solo ya réalité zo le kana ndaku na yo. Parce que mutatinda ki wazate. Yo mokondo au monaki qui nous a convaincu qui au vivre na mutu tel. Tango moni ke zo simbate ko kende ko pesa ka rapport na famille na yo mwasi. O mobali na wazo sala, yeba ke aussi sambal nos valeurs. Et en plus, aux exploser mobile na yo. Et en plus, aux siri sangala yanda kuna bino. Parce que na nature na kibo moto boto ebike mutu na mutu à côté la ka oyaye. Ndetoro baka kiaku kiangani. Est-ce que cela est vrai que et si vous avez na kimiete, nous allons repérer un rapport et pas na bino. Pena ina benda matoi na ba garçon. Ina benda matoi na bande kunanga mibali. Basi oyo bino bozo vivre na bango na bandako. Na kati Angola mboka ya bana. Tokutani ka boy na bar, nga pena za kananda kunanga visite bokomi penda kumoko. Ba famille yebité. Ba relation bozo sala bozo vanda na bana batu. Au moni danger ou peut-être beaucoup courir lobby. Ce qui moi na bato akufi na maboko nao. Ce qui moi na bato akufi na ndako na yo. Et que famille na bango ba yebi ote. Boni ya vie na yo kosuka ndenge nini. Lelo na ngoleza réalité
Ça dit bino na bino ka boyokani. Beaucoup même no penda kumoko. Beaucoup pe moi c'est mobile. Bo sentane à ta famille à moi si eko tuna pe mobilité pour nous c'était moi na biso futa ba mani pour se présenter. Soka bochani na no de abazem beaucoup vivre na bino. Et loko esala mi bande ko na biso Hervé. Na angle musus eko kozala été. Nzamba épargné pour depuis ba se séparer et ça déjà une année. Une année déjà depuis ba se séparer. C'est-à-dire nzamba pas épargné pour na danger à courir. Mais na angle musus mabe eza epai na ye pour na kovanda mwana batu tango mulai po botisi honoré été. Obandi pe ko sala mo ndeti mo banko po epesa pasi ya motema. Effectivement tango yo chembongo no miso na yanje obo toli bolingo ya batu na maboko ya mutu. Ça dit il faut assurer à venir ya muto yo détourner ou soit muto yo baby si destiné na yemo roboué. Et puis na bandeko ya basi botika vie ya kolula lula. Botika vie ya kolula lula. Nyonso engela kezali wolote. Nani ayebisi bino soki mutazo panza mbongo na bar se kaza patron. Nana yebisi bino soki mutazo kabela batu mbongo na bar seke soki akomi ya yonde boko vivre okozala heureuse. Qui vous a dit? Moi si oyo a négligé mobali oyo aza na vision akosuka ka kotalaka mobali wana ya vision na télévision ya mobali na ye. C'est-à-dire soko zo négliger oyo zana ye sikoyo parce que oyo azo ya vers yo to oyo azo impressionner oyo azo tshela ba mbongo poka kazo opportunité ya ye ko banda obima na yo soki otiki oyo eza mobali aza na vision po olanda mobali oyo aza na yeka na télévision okosuka ka kotala mobali na oyo ya vision na télévision ya mobali azaki na télévision ete ya biso peto yebaka nini otolingi nini otozo kosala bandeko nanga ya basi naza ko insister tango ozana ndako libala eke ozolula pe c'est-à-dire il fallait Joana le roi Panzarabala ça allait Joana le roi Panzarabala azabuga faraza nanga tu te permets à retrahir mobali na yo pour un mobali mort quelconque c'est-à-dire yeba ke mobali moi si oyazo trahir mobali na ye oyaza moi sa libala azo trahir mobali na ye pour na noko mo boye peut-être pour na intérêt mo boye peut-être pour na bambo mo peut-être pour na iPhone mo boye yeba ke mobali oyazo trahir na mobali na yo mobali wana ko tikala ko considérer yo plus jamais ce que perd de libala na yo mobali wana pa koloba soki ndeko na ngape azaki achao na ndako osala ye bongo ngai pe moyena considérer ezate okoma objet okoma eloko ya kosalela okoma mwasi oyo parce que basi ya kitoko mingi bazalaka ba jouer pa ya mibali mwasi azara convaincu na koyoka mobali amemamaka na komona mobala ko bima na mwasi maza bolingo na ete mais mwasi soka comme na niveau que apesa yo nzoto na ye c'est-à-dire au convaincre ye na mwa bolingo ate mingi te mais ye mo alingi nda salango po aza convaincu ka lingi yo et puis soka lingi yo te bo comme na niveau ya ko s'embrasser net tout te peut-être brokende kamba mo bongo lekani bande ona biso ya basi botika vie ya kolula botika vie ya kolula pe bande ona biso ya mibali botika vie ya kolula basi ya batu soki omoni mwasi ayebisi yo ke aza déjà aza na compromis na ye tika na yo basi baza ebele à quoi sert bon ya lelo ya ko perdre bon moiboyo pona bisengo ya mokili pona bisengo mombo ya ta ya moki c'est ça qu'on dit
En voulant trop gagner, tu risques de tout perdre. C'est-à-dire, et le ko memine de konabiso na liwa, ils allaient souci, ils allaient makanisi, de provoquer douleur ya motema. Tika ete moli monaye, epé manakimia. Mais tu pesa katoli. Toto sala banalise, toto lobaka boy. Et pas ya biso bato nzamba zo tika na pema. Et pas na biso bato nzamba permettre de vivre réalité on a pour été ya biso. Soro lingi mutute. Yebisa epe longwa na nzela na ye. Eza na ba relation belé lelo. Mibali bawaza na ba fimo boy kaka. Bawaza na ba ndeko na biso basi kaka. Pona forme ya nzoto na ye. Pona beauté na ye. Mais azab na bolingo na été. Babenga ngo mastisme. C'est-à-dire noko moko yemo lui-même peut avoir 4-5 concubines. Mongo zolia noko eza yo, c'est bon. Mais dans la vie, il y a certains âges, basa la suma kampona pour impressionner batute. Salane makambo pour impressionner bana na yo balwa ke papa biso azaki guerrier. La vie est l'art de dessiner sans gomme. Ayez cette définition et vous ferez moins de fautes dans la vie. Je vous prends congé baibalinga kangai. Yango nezalaki vection to likama o ekomelaki ndeko na biso Christelle La Rose. Molimo na epe manakimia. En tout cas, Nzambe ya ba molimo na ye. Nzambe ayokaka cria ba innocent na ba innocente. Soki na kana ye akufi pona bolingo ndenge bat bazoloba. Gloire à Dieu. C'est-à-dire na jugement ozalaka ye moko na nkolo na ye. Mais pona biso ba to tikali to yeba nini to sala. Peto bongola mitema. Peto yeba nini oto lingi. Alobaki yango ne bandeli. Entourage, famille, bandeko no ba frère no ba sœur na yo. Ba koki pe ko dévier yo na nzela ya destinée na yo. Famille na yo moko pe ba koki pe ko dévier destinée na yo. Pona ba dire na bango. Pona ba conseil na bango. Yom to vivre réalité na relation. Yom to vivre réalité to vivre na relation. Alors, c'est concentrer plus na relation au lieu que oyo karape batoli à batou. En voulant trop gagner, tu risques de tout perdre. Et à la part na hôtel lobby. Tu yobeta sous lisolo tout ça soit analysé à bout. Je vous aime beaucoup. Mote na bato nyonso bakotala émission oyo bakotala analyse oyo. Pe na bato nyonso ba obenganga. Si vous avez des commentaires, si vous avez des idées, n'hésitez pas de me contacter. Ce qui peut commis, ce qui peut salami, et pas y wa opinion ce que vous avez na Luanda. Bon contacter nga na ko komisi lango ba yike. Pour oza fait sociaux. Tokute na biso mbala sima. Ciao.